En tout cas, c'est bien qu'il faut la regarder à partir de ça, la émission au commun. Vous voyez, ça va passer, ça va pas une dame. Ça va être une mise à fond et tout ça. Klika mwenye basi magamuka okati boy. Mkile ni kocha. Matondo komona mutangembe. Matondo komona mutangembe. Ngamona ndabuye nazala konima et pour dire comment c'est qu'il va. Maintenant c'est après et vous ta place bato bazake belé bomoni ka makiti ndenge ça. Mais moi mon cœur baza pour moi dans quelque chose na compte ya journée ya mukimba. Mutangembe et vous allez cérémonie yoma ote on peut sabattre moi message mon pas important. Oui, au salarié, madame Baba c'est que ça arrive. Yes. Nous sommes à chaque dimanche, 13h30 et 16h. Donc, bonne communication. Matondo, tu continues, tu vas venir dans la dernière minute, tu vas voir, il y a un souci là. Mais c'est normal. Il y a désolé, mais ça, je ne peux pas savoir qui est. Mon message est exact. Ailleurs, on ne se voit pas dans la essayez de boire, pourquoi on a foutu. Voter les maboya, c'est quoi, vous fatiguez. Vous y a pour me faire des amis, quand vous voulez avoir, la blague cause de merci, Nasi Bino. Bande comment vous va beaucoup, beaucoup, ça va tout va beaucoup, bon, on a bande de bande, bon, on a la technologie déjà donc. Bisoba dans ça, il y a beaucoup auto respectants, tout ça toujours les colos, tout ça sur la yaya mon sous, yaya combat mon yaya Mbemba Ndongala Matondo message nous repère ça va na pour Mikili pour Mikili les alliés chez nous vraiment le tala marama trop donc nous doit bouiller il va à partir de Monday on va ma camarade nous kala ba obenga yo tanga na ba ya nous va récupérer message nous repère ça Mikili pas le message exact ça surtout dans d'autres pays de cette ya ya ba to balali pongi ya kotelema botelema nzela na biso ya ngolo okata ki mbandi ya pamba okata ki ya pamba so mto kati mbandi donc oyo ofana ndako c'est botelema boya ko se de ko za la black ox ozali ko se de donc on a ngana lubaka la mwana ça va station vous a black ox et mon au filmango on a posé une station parce qu'on vient dans la station donc au combien de temps on va 7 minutes au combien et dans la quartier mon va bien industriel et puis place où restaurant ya congolais à voler dans la kawa donc ils avaient une technologie to que na ya mususu azayawa yesa lo babi déjà ils sont au bar ça mususu
topesa bino mbote mingi bandeko na biso surtout les 13 toza na pele na bino boya bolamuka boya bofanda na bandako ke boya komona nde baninga mpe baislam nde bazokumisa mohamed bana nde bazokumisa babuda bino mpe bokumisa mpe bakulula bino oyo basimbaki kongo oyo balambasalaki miracle na ntango kala tala lelo mboka na biso ezokende me lokola bakulu balobi te bozokumisa nani ya yesu ne tolobi boya mpo kimbangu mpo azosala ya minene siko kati na mabele na biso ça va ntango atangi nkombo ya yesu bino momoni soki moloto soki molato soki moloto ndenge ake nga bato balobi na nga moloto akei bon nga mpe naza mutu akrashe malgré nakomi me krashe babi vuvu moloto akufi so nde ninga bia c'est bien po mateyi ya ne nga babengela bakoko ye baza yembela yesu na kongo asalaka te sikotalaka bapoisonne ye bango na bango bapoisonnane oyo na biso bana mokoko ata poison soko liango bakoko bakobimisa ngo osanza yango donc mpo na nga adimine mwa nombre ya bato benga bakende kote wana kua fo bato bazonga na kote na biso malgré liwa motu basepelaka nango te oleza crash ya ya kuboko nani feti oyo toza na moya mbango le 13 octobre eza ancêtre na biso moko ya monene bato bayebi ye me bazongo baotia ye vraimen kate me biso bana kongo totelemi na nzela oyo mpona kokumisa baancêtre na biso nyonso tozokobenga bato nyonso place bazali quelque soit place nyonso okendaka oza na yo fri ya koya oyokata mokie mwa message oyo kozala na mokolo wana tozobelela bato nyonso baza na ndako bana oyo ya nzela kongo basambela na buda kongo bana oyo bakendaka ata buda kongo te me baya mpo tokumisa bancetre na biso mpona mokolo ya le 13 octobre ozali awa na wafamso na blacos road eza mosika blacos lane eya mosika te na blacos station mpona kozwa biso en tout cas bana na blacos station ti ezaka 10 minutes my feet my work tozobenga bato nyonso place nyonso baza balema te toza awa heure nyonso chaque dimanche totelemaka de 13h30 à 16h mpo na kosala kaki bokulu na biso yango kaka na ngai na loba oui matondo toza na album matondo toza na album oyo nga nabengo eza album ya bana bilaka bana bankulu bana bokokolozi kua eza meilleur album na ntango oyo botala ngo kaka présence nango donc eza partout eza na bashop bolukaluka ngo bokosepelaka matondo